Oh liwa makambo ya pasi makambo ya mawa bandeko na nga koya kolala kolamuka na makambo koya kolala kolamuka na ya pasi koya kolala kolamuka na ya kilikili koya kolala kolamuka na ya kafu kafu concernant surtout et encore Fally Ipupa liwa concernant Fally Ipupa bandeko na nga ezosalaka pasi pe mawa. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na ba o nyonso ya sika. Kande tolobaka na bino boyei malamu na chaîne na biso Inès NM officiel. En tout cas bandeko na nga soki eza mbala liboso esali que non okota na chaîne na biso Inès NM officiel to senga na bino bo s'abonner masi vema. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification malamu ngonga wana ezalaka toujours que non à chaque fois que Inès NM officiel arobandotiaka ba vidéo ya sika boko zala directement informé. Vous informer, c'est notre devoir, oui, bien sûr. Bandeko nanga toyebi ke kolanda biso pe ezalaka devoir na bino. Yango eza ya malamu bo klikaka sur ngonga notification pour que ba information nyonso ya sika oyo ekobando kotaka na Inès NM officiel bo zala informé na tamoko réel. Lelo toye na makambo awa toye na dossier ya Fally Ipupa bandeko nanga koya kolala kolamuka na makambo koya kolala kolamuka na ya kilikili koya kolala kolamuka na ya somo concernant Fally Ipupa. Na bandi ebele abatu toyebi Fally Ipupa ebele abatu basepelaka na banzembo na ye ebele abatu balingaka ndenge ayembaka kande na yebisaka bino eza na ba situation mosusu oyo tokotikala na biso koboya te eza na ba dossier mosusu toza censé et obligé ya kondima ngo. Pourquoi? Parce que eza réalité oyo eye kokuta biso. Na bandi bawario awa baza ebele oyo bazolanda mama Inès NM officiel. En tout cas, s'il vous plaît, bawario bopanza message oyo. Eza message oyo nga personnellement e bandi sakinga. En tout cas, na yokaki pasi na motema en tant que mutu. Parce que biso nyonso toyebi Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ezalaka mwa bongo. Ane ya sika, masolo ya sika, makambo ya sika, bandeko nanga, Gafker ayeli bino ba solution ya makasi, Gafker ayeli bino ba solution ya malamu. Pona bandeko na biso nyonso ya mibali, o bazonyo kwa manaki mobali, kande boyebi bandeko nanga, papa zoko kakotele mate, Gafker aye na ba solution. Pona bandeko na biso oyo bazana problème ya mabota, ezala kote ya papa, kote ya mama, Gafker ba solution matakita. Gafker ajawana azo sungaka bandeko na biso nyonso o bazana problème ya tension, ozana obésité, problème ya sucre, banduta, vergetide, bandeko nanga ba solution eza ya kitoko. Pona bandeko mosusu oyo bazalaka toujours et encore na posa ya kotela, bazala pembe, ba solution ezali, ba o bazana besoin, bazala kitoko tolo etonda sima pe etonda ba solution na Gafker na ndenge moko ya somo. Na o etali makambo ya hémorroïde interne to pe externe, bandeko nanga ba solution mata kita. Ba o nyonso bazana problème ya AVC, tension, bandeko nanga solution ezali. Pona bandeko na biso oyo obésité ezolanda bango, ozana besoin okonda, ozana besoin okende na sport te o, solution na Gafker ezali pona bandeko na biso nyonso o nyonso ezotungisa santé na yo benga Gafker na lombangu bandeko na ngai. Toye kolala kolamuka toye awa message concernant liwa ya Fally Ipupa. Bandeko na nga eza na batu mosusu to négligea ba message surtout na oyo etali makambo ya liwa mais na suka nango ba résultat ezalaki mabe to perdra ba membre très cher ya ba famille na biso. Pourquoi? Parce que tondimia te toboya. Ezalaka toujours bien soki message eye en tant que mutu bo essayer nanu ko étudier message wana. Bo essayer peza par tous les moyens bo étudier message wana soki bomoni ke ezo convaincre bino te. Bo sambeli kaka. Bo yebisi nzambe to boyi. Ezalaka toujours bongo. To boyi lelo to lobi ezala te ke non message wana ebimaki yango wana ezalaki ya solo tala lelo oyo Fally Ipupa azali susu te. En tout cas bandeko nanga sans plus tarder natiela bino nanu message yango
bolanda yango na bukebi ngai ya bino mama Ines NM officiel naozonga ka nsima mpona komeka koya koexhorte bato komeka koya kosala analyse na mwa message oyo nauti kotiela bino tolanda la famille et on se retrouve juste après. J'ai vu beaucoup de choses exposées en RDC. Et j'ai vu la mort suivre 2 personnes, Kofi Olomide et Fally Ipupa. Si vous avez le message pour eux, il faut leur dire, je ne sais pas si Kofi Olomide est de la RDC, il faut leur dire de se préparer. Kofi Olomide et Fally Ipupa, j'ai vu une maladie chronique les prendre. Et je les ai vus morts. Priez pour eux. Mais la RDC en général, j'ai vu beaucoup de secouements en RDC. Politiquement, économiquement et socialement. J'ai vu beaucoup de changements en politique de la RDC. J'ai vu beaucoup de révolutions, de manifestations en RDC. Ça va commencer bientôt. Ça peut être dans quelques jours, d'ici maintenant, quelques semaines d'ici maintenant, ou quelques mois d'ici maintenant. Vous allez le voir. Beaucoup de choses exposées en RDC. Et j'ai vu la mort suivre 2 personnes, Kofi Olomide et Fally Ipupa. Si vous avez le message pour eux, il faut leur dire, je ne sais pas si Kofi Olomide est de la RDC, il faut leur dire de se préparer. Kofi Olomide et Fally Ipupa, j'ai vu une maladie chronique les prendre. Et je les ai vus morts. Priez pour eux. Mais la RDC en général, j'ai vu beaucoup de secouements en RDC. Politiquement, économiquement et socialement. J'ai vu beaucoup de changements en politique de la RDC. J'ai vu beaucoup de révolutions, de manifestations en RDC. Ça va commencer bientôt. Ça peut être dans quelques jours, d'ici maintenant, quelques semaines d'ici maintenant, ou quelques mois d'ici maintenant. J'ai vu beaucoup de choses exposées en RDC. Et j'ai vu la mort suivre 2 personnes, Kofi Olomide et Fally Ipupa. Si vous avez le message pour eux, il faut leur dire, je ne sais pas si Kofi Olomide est de la RDC, il faut leur dire de se préparer. Kofi Olomide et Fally Ipupa, j'ai vu une maladie chronique les prendre. Et je les ai vus morts. Priez pour eux. Mais la RDC en général, j'ai vu beaucoup de secouements en RDC. Politiquement, économiquement et socialement. J'ai vu beaucoup de changements en politique de la RDC. J'ai vu beaucoup de révolutions, de manifestations en RDC. Ça va commencer bientôt. Ça peut être dans quelques jours, d'ici maintenant, quelques semaines d'ici maintenant, ou quelques mois d'ici maintenant. Vous allez le voir. Beaucoup de choses exposées en RDC. Et j'ai vu la mort suivre 2 personnes, Kofi Olomide et Fally Ipupa. Si vous avez le message pour eux, il faut leur dire, je ne sais pas si Kofi Olomide est de la RDC, il faut leur dire de se préparer. Kofi Olomide et Fally Ipupa, j'ai vu une maladie chronique les prendre. Et je les ai vus morts. Priez pour eux. Mais la RDC en général, j'ai vu beaucoup de secouements en RDC. Politiquement, économiquement
et socialement. J'ai vu beaucoup de changements en politique de la RDC. J'ai eu beaucoup de révolutions, de manifestations en RDC. Ça va commencer bientôt. Ça peut être dans quelques jours d'ici maintenant, quelques semaines d'ici maintenant, ou quelques mois d'ici maintenant. Ane ya sika, masolo ya sika, makambo ya sika, bandeko nanga, Gafker ayeli bino ba solution ya makasi, Gafker ayeli bino ba solution ya malamu. Pona bandeko na biso nyonso ya mibali, o bazonyo kwa manaki mobali, kande boyebi bandeko nanga, papa zuko kakotele mate, Gafker ayena ba solution. Pona bandeko na biso oyo bazana problème ya mabota, ezala kote ya papa, kote ya mama, Gafker ba solution matakita. Gafker azawana azosungaka bandeko na biso nyonso o bazana problème ya tension, ozana obésité, problème ya sucre, banduta, vergetide, bandeko nanga ba solution eza ya kitoko. Pona bandeko mosusu oyo bazalaka toujours et encore na posa ya kotela, bazala pembe, ba solution ezali, ba o bazana besoin, bazala kitoko tolo etonda, sima pe etonda, ba solution na Gafker na ndenge moko ya somo. Na o etali makambo ya hémorroïde interne to pe externe, bandeko nanga ba solution mata kita. Ba o nyonso bazana problème ya AVC, tension, bandeko nanga solution ezali. Pona bandeko na biso oyo obésité ezolanda bango, ozana besoin okonda, ozana besoin okende na sport te o, solution na Gafker ezali pona bandeko na biso nyonso. O nyonso ezotungisa santé na yo, benga Gafker na lombangu bandeko na ngai. Voilà, de retour, na bandi ebele abatu touti koyoka awa message ya oyo e concerné Fally Ipupa. Ka ndenge na utaki koloba awa na ebandeli penza émission na biso ke Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nzambe azana bandenge na yeye moko alobaka. Ezana batu ebele o ba message ebima makambo aliwa bakufa. Eza pe na batu mosusu ba message ebima na makambo aliwa batikala kokufa te. Pourquoi? Parce que bazwaki message wana au sérieux, basambela, babondela, baboya epa ya Nzambe eyaki kosala ke batu wana bakufa te. Eza mwa bongo. Yango bandeko nanga na ye awa tomonaki biso nyonso na kote ya papa na biso Denis Lessé. Papa Denis Lessé ayaki kobimisa message moko concernant liwa ya Mama Blanche. Tango Denis Lessé ayaki kobimisa message wana concernant liwa ya Mama Blanche, batu ebele batikala kondima Denis Lessé te. Batu ebele baboya, bawangana balobi te kosalema te. Mais toyaki kovanda kaboye, toyaki komona sesir ba message o nyonso Denis Lessé alobaki pasteur moko munene akokufa. Tomonaki pasteur Baruta akufa te. Et puis après kokufa pasteur wana munene, mwasi ya pasteur moko munene pe akolanda. Toyaki komona biso nyonso. Prophète Denis Lessé apesaki message o bato ebele biso kutu tosalaka ba analyse, totikala kondimela Denis Lessé te. Totikala penza kokota na mozindo ya kosalela Denis Lessé message te ke non tosala analyse sur dossier oyo, totikala kosala ngo te. Tovanda na biso, tomona na biso kaka c'est normal. Message ebima. Mais tango Mama Blanche akufaki toyaki kozonga biso nyonso na ba message o papa na biso prophète Denis Lessé ayaki kopesa. Bandeko nanga yango surtout et encore na ye ko encourager bandeko nanga nyonso o bolanda Mama Ines NM officiel, s'il vous plaît. Message Nzambe tango ebimaka, Nzambe ye moko ayebaka le pourquoi abimisi yango pour que to sambela. Toyebi biso nyonso ke Fally Ipupa aza parmi ba musiciens ya mboka na biso o ba osala fierté ya Congo na biso. Aza parmi ba musiciens ya Congo na biso o ba osala ke musique na biso ya ba Congolais ekende liboso. Je ne cesse de le dire et je ne cesserai jamais de le dire. Na Congo na biso bakatela biso. Ba musiciens na biso batikala kokende lisusu poto te pona koyemba. Ba musiciens na biso ezalaki kaka batikali na bango ka na Congo moya kokende poto etikala lisusu kozala te. Babande kokende koyemba lisusu te. Mais ka ndenge biso nyonso toyebi Fally Ipupa ye moko kana ba connexion na ye na grâce o Nzamba atia na vie na ye eyaki kosala keno nzela wana ya poto eyaki kofungwama.
nzela wana ya poto eyaki kofongwama lelo oyo Fally Ipupa ayaki kofongola nzela mpona bandeko mosusu bakomaki na bango mpe kokende poto kokendaka koyemba pas seulement batu oyo bayembaka musique profane tomoni mpe na bakretien mosusu bamama Laure Mbongo lelo tokomi komona bamama Deborah Lukalu bazokende obeta baconcert awa kutu toza na concert mosusu ekosalema na arena de Paris ya Pasteur Moïse Mbiye wana nyonso ezalaki kaka na nzela ya Fally Ipupa lelo oyo tomonaka biso nyonso soki eza na bamusicien na biso ya musique profane oyo bainvita bango mpenza na cérémonie ya baprésident africain akende koanime totikala komona eza Fally Ipupa azokende korepresente Congo na biso mais soki lelo oyo ekoya kosalema keno Fally Ipupa akufa la famille bomona te keno ekozala perte ya makasi mpona mboka na biso alors yango na ekosenga na bandeko na nga nyonso ya bawario oyo nyonso baolanda mama Ines NM officiel en tout cas bosalela nga partage ya video oyo s'il vous plaît ekomela Fally Ipupa ekomela mama na biso Nana Ketchup ekomela ye parce que soki ekomeli ye en tant que mwasi akoyeba keno il faut natia mabolongo na nga na se il faut nasambela mpona mobali na nga il faut na continuer kosambela mpona mobali na nga toyebi ke bato mosusu bayaka toujours na bastratégie ya koloba keno ezaka bamessage ya lokuta bamessage wana lokuta ebele ya bato bakufaka na message ya lokuta oyo tolobaka biso moko message ya lokuta mais ezalaka toujours bien soki message ebimi en tant que mutu yozwa message wana na maboko na yo mibale banda koedite sur message wana banda koexamine message wana banda mpe kosambela mpona message wana toyebi ke na société na biso la plupart ya mibali bandimelaka na bango message te batimelaka na bango prophétie te mais soki eye message ya liwa en tout cas ezala bapapa ezala bamama ezalaka eloko moko ya kotia na mutu parce que lelo soki bosali négligence tokoya kolala ka boye bosutukaka Fally Ipupa kufi nde bamosusu bakoyaka mama Ines NM kutu alobaki tomonaki awa message toyokaki kutu message na chaîne na ye mais biso totiaki yango en considération te mais biso tonégligea yango c'est le moment bosambela s'il vous plaît tolongwa na badistraction yango na ye kolamusa mpe bandeko na biso mosusu oyo baza ya kolala s'il vous plaît la vie de la prière eza na bato mosusu soki amoni makambo na vi na ye biloko nyonso ezosimba bien c'est fini atiki na ye nzambe batikaka ye te nzambe ata soki eza ya bien sambela ata soki eza ya mabe sambela koloba te ke non parce que naza na mosala bien parce que bambongo ezokota parce que toza na vie na bien nga mpenza makambo ya nzambe natiki nzambe batikaka ye te tina bato oyo bazokufa tomona bato ebele azokufa boye akata motema azobelela kombo ya nzambe batikaka ye te na vie oyo ya lelo eza vie ya kozala na badistraction te bavie moko ya baluwenge te eza bavie ya kolukaka elongi ya nzambe nga kutu na kamoka komona bato mosusu tala bakamarade mutu moko aza na bakamarade soki 20 abenga o 30 minutes abenga o 40 minutes abenga o 50 minutes abenga o soki 20 minutes sikoyo ta ya nzambe ezalaka wapi bakamarade wana bakopesaka yo eloko te eza na bakamarade ebele oyo tozwaka na vie baza na yo bien parce que bayobi ke oza na yo moto apasi le jour ka nzambe akotombola yo bameme camarade bakoya koboma yo mais soki oza na vie de prière vie na yo opesi yango epai ya nzambe okomona ke bakamarade nyonso ya manyoko bakozala mosika na yo bakamarade nyonso ya babe bakozala mosika na yo eza bongo yango ka message bandeko na nga ndeko na biso ayaki kozwa message de notre côté kande boyebi ezalaka toujours musala na biso ya koya kopanza nteke nde toyaki pe de notre côté kopartage message na bino na ndenge pe na système moko ya kitoko bino pe de votre côté bo partager biso émission oyo ekomela mama Nana Ketchup ekomela pe Fally Ipupa ekosala malamu et encore malamu mingi makasi j'aime na yo partage na yo commentaire na yo ekosala mama Ines NM officiel tokos o wapi. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine.